bino oyo bozwi chance ya kolanda charge ya bakongolais équipe nationale ya mokolo lelo ebandi ndenge boyebi ke lingala facile erataka na yango te chaque jour tozalaka wana kaka mpona koinforme bino kitoko kasi mokolo lelo tosalelaka bino nde retro ya belema oyo emarkaki bino au courant de la semaine soki bozwaki temps ya kolanda lingala facile te bolanda yango lelo na présentation kitoko ya ye moko les poumons de la presse congolaise Gilles Boulembi ye moto aza na kopesela yango avec impact na idéologie toleka Nazali Lissousouana, Lelo 4 août 2013 pour nous représenter Bino journal rétro en lingala facile mbote na bino bipai banso bozui occasion ya kolanda biso merci na bino pour la confiance merci na bino pour la fidélité na journal rétro en lingala facile yango e bandi avec impact na idéologie toujours lundi tolakisaki bino ndenge ministre des affaires étrangères Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo ye azalaki na conseil spécial ya ONU pe botalaki bis moko etutaki poto ya courant na quartier Kauka na commune ya Kalamu pe bolandaki lisusu ndenge SNEL eyaki kobongisa poto yango avec impact na idéologie bolanda Yeyo chef ya diplomatie congolaise avec un impact dans l'idéologie, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo, les sages africains, oyo asimi ministère ya affaires étrangères. Coopération internationale peu francophonie qui toko na kati ya conseil spécial ya ba Nations Unies na ba New York oyo esalemaki semaine passée. Ezalaki présidé na John Kerry oyo akumbelaka pe diplomatie américaine pona koluka ndenge nini ya kosala de façon que kimia pe stabilité ekota na ba République démocratique du Congo pe développement ya région ya ba Grand Lac et Salema. Na maloba na ye John Kerry alakisaki ke ba États-Unis d'Amérique etomboli mongongo makasi pona kosenga na Rwanda ke etika ba jeu ya kotiaka poa na ba force ya mabe lokola ba M23 oyo bazali kokitisaka biloko ya moto euti lifelo na kati ba RDC tango nyonso. Kutu Ban Ki-moon secrétaire général ya ONU pe aloba ike ba oyo nyonso bazo violer ba accord cadre pona kimia oyo ba signaka na Addis Abeba surtout Rwanda il faut ba pesa bango etumbu parce que ONU ezali décidé pe déterminer ya kozongisa la paix na kati ba Grand Lac nyonso pe na RDC avant que ala kisa esengo na ye pona succès diplomatique oyo RDC ezango mikolo yo na tour na ye les africains Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo apesaki ba félicitations ebele na chef de l'état Joseph Kabila Kabange fils de la paix poète azali déterminé kaka ya koluka kimia na mboka na biso pe na région ba Grand Lac nyonso. Raymond Tshibanda abakisaki lisusu ke RDC ekoki kobungisa ata 1 cm na yango te ni richesse pe souveraineté na yango. Kutu akumisaki ba vaillant soldat ya RDC na mosala kitoko pe ya malamba zo sala ya kobotolaka ba parti nyonso mboka na biso oyo ezalaki na maboko ya ba force négative. Pona kosukisa bayokana yike awe sali boye il faut bavanda autour d'une table basolola pona koluka kimia ya seko na seko na nzela ya 3 fronts politique, diplomatique, pe militaire ndenge Joseph Kabila Kabange artaya ya kimia asenga katango nyonso. Mbala moko moto tout présent à comprendre que Rwanda nde eza eluka makambo na RDC. Na quartier Kauka presque mwenza commune Kalamu mikolo eleki mutuka moko etutaki poto ya courant oyo tango etuta yango tula mwisi ya zaza kutu ekosa kasi ya pasi pe mawe ezali ke poto ya courant oyo ekwei kaka likolo ya bandaku ya bato oyo vraiment risque eza musika te po ndenge bakable ya courant ekwei soki otali okondima te tala net oyo
câble ya courant kaka liboso ya lopango ya batu oyo kuna ediembeli na mwa songe ya libende oyo bakable kuna pe katani kasi chance mikolo oyo baza na courant te une semaine yango oyo mwinde pelaka lisusu na bandako na bango te. Nzokande Société Nationale d'Électricité esi eyaki na poto mosusu mpona koremplace kasi une semaine pe yango oyo bazo remplacer yango te kaka ndenge elali boye depuis bakenda bazongaka lisusu te awa bapoto na Prince Kimwenza ebukani likambo oyo ezosala somo tala net poto oyo ezodiembela boye ezata na eloko moko te ezosoutenir yango oyo pe bozomona mutuka mosusu pe tutaka yango donc bakable ya courant oyo esimbami kaka na poto moko oyo moins de pépin eza na risque ebele ya kokwea zobanga mpona risque eloko towele koyebisa ngo na ntongo mpona risque ndenge poto ekiti tosenga na baconseiller SNEL baprendre quand même la charge mosala na bango tozotekango likolo ya courant eza te bana mike bazosakana bane ekweyaki wana bana bandi kodiembela na basinga après bango bazozwa courant oshise te courant une semaine facture eye to disilité oyo to disilité te omona batika na poto bakati bapia nango mpona kosongisa yango soki tofuta mane mpo baya baza komonana te donc tobaye mpenza ya boye tokosenga kaka na bakonzi ya Société Nationale de l'Électricité esengeli boya na lombangu na quartier Kauka Prince Kimwenza na commune ya Kalamu po modèle bapoto ya courant ezaleli pardon oyo soki botiki yango bondimela ngai ke danger ezali mpona population oyo baza zingazinga boya kotelemisa poto mpe kobongisa ba oyo ebebi o tolobaki te tolobi hingeta charge ya bakongolais journal télévisé en ngala facile ezwaki na yango charge ya bana Kauka na Prince Kimwenza commune ya Kalamu mpona poto na bango ya courant oyo batutaki yango na mutuka pe ekweyaki population ya nzinga ekomaki na risque na ndenge ya kosakana te ndenge bakable ya courant kitaki likolo ya bandako na bango kasi ntango babelelaki na le journal le plus suivi lingala facile kolela na bango yokanaki epa ya bakonzi ya Société Nationale de l'Électricité tala lelo oyo baye kobongisela bango poto balongoli ya mabe mpe bazongisi ya kitoko population basepeli remercier lingala facile parce que là eza journal moko ntango elobi likambo elakisi likambo mpe makambo esalaka rapidement aussi basali toremercier bango parce que service technique eyaki rapide pour remplacer poto mosusu soki bapoto mosusu ya réserve ezali nete na social kimwenza tomoni bapoto mosusu mpe ebukana ezali ndenge bachange oyo bachange bapoto mosusu wana pour éviter baincident esalama na venu bachangela biso bapoto oyo eselemba déjà c'est bien, moi c'est tout ça quand on va pas. Donc on disait c'est les bas déjà dans les bébés. Donc je sais le gars dans la facile donc c'est bien. Il y a une chose où je se plaindre. Le tigani ba poto net ba oyo. Net ba poto oyo. Ils appellent toujours en bon état ta net oyo. Eza robukana. Olingi soute to benga subino. Bato SNEL à travers ngala facile na musala munene ba sala. Bomoni quand même cette facile to benga binoté. Yes! Sengo kasi baleli pe mpona bapoto oyo misusu eza ya kobeba oyo kutu tala ndenge ezodiembela bakable kaka nde esimbi yango oyo na fopa danger eza kaka yango wana bakonzi ya Société Nationale d'Électricité ndenge population ya Kauka eleleli bino boya kobongisa bapoto nyonso oyo ndenge bobongisaki oyo batutaki yango na mutuka po soki ebongi bakopesa bino kaka merci biso ninga na facile tolobi hingeta. Mardi, Bolandaki commentaire tosalelaki bino sur le président le plus pauvre au monde, José Mujica. Il y a Irigwei, po Bolandaki lisusu kala ingangu. Il y a Mabanga na Kitsuka po mikolo oyo, mai ekiti makasi. En tout cas, soki bokutani na moto yo alobaka ke tambola na mokili omona makambo bolo banaye sincèrement que honorable Zakari Baba sur le député sans frontières et opérationnel a pesé raison. Botuna ngai pona nini noko parce que soki bokomi na Uruguay na Amérique du Sud wana bokomona monsieur José Mujica yende azali président ya Uruguay pays moko ya moke na kati ba Amérique kuna oyo ekokamwisa bino ezali ke a dirija mboka ngo depuis ferme moko ebeba
aboya kutu kovanda na kati ya luxe pe na basalon ya kitoko. José Mujika avandaka na kati ya mwa mboka moko esika fermene ezali elongo na mwasi na ye po na kosalaka mosala ya kolonaka ba fleur oyo bango mibale penza balonaka na maboko na bango moko noko na ngai pe na sima batekaka yango. Yako kama lisusu ezali ke salaire na ye ya environ 9400 € oyo azwaka 90% na yango akabelaka ba association ya bienfaisance pe oyo etikalaka ezali quasi équivalent ya revenu moyen na Uruguay soit 680 €. Talatina a comme le président le plus pauvre du monde entier ndenge ba confrère ya BBC balobaki botala kutu awa ndenge coiffeur ya nzela pena ya balabala azokate suki bien mbwane na pointe. Boye la bibokanga ke José Mujika azalaka élu na 2009 comme président ya Uruguay. Mais avant cela, azalaka na kati ya groupe armé ya gauche les guérillas de Tupamaros uruguayen na bane 60 pe 70 inspiré na révolution cubaine. Azali mystique na ndenga défaité parce que ba betaka ye masasi à 6 reprises et l'autre côté pe asala 14 ans en prison et sika ba vandisaka ye na ba conditions difficiles. Peu souvent na isoloir, c'est-à-dire esika ya yemo kaka. Finalement, bayaka ko bimisa ye na prison vers 1985 tango Uruguay et zongelaka démocratie. José Mujika, le président le plus pauvre à mokili, et bongo le président le plus riche dans le monde entier. Nde nani? Noko balater bakalate, boko yebaye. Dato para descansar. Toyebite soki population ya Kintsuka pêcheur babeti nzete ya Moïse na mai oyo po degré mai ekaukeli. Il faut kolukela yango kombo di botala ndenge mabanga oyo ezalaka na se ya mai emati likolo kutu bana mike bakomi kotambola yango likolo na système ya Jésus. Kasi ya kokamwa ezali ke kalai ngangu kalai tekinike ebotami koto oyo na ndenge ya kosakana te na bapapa na bamama na bana baye na carrière kaka pona koluka mosumbidi kwanga di tala neti ndeko oyo azobuka libanga neti kaka azokwesa mire de Berlin abeti ya liboso abeti mosusu ezobuka na te. Donc kote oyo fo ozala mobali mpo obukabuka mpo olukela bwana ngo eloko olia na pokwa. Tala population ya Kintsuka pêcheur babona bango kosenga okabelanga opesa ngai bakoti na bango na idéologie ya kala engangu mpo basoma eloko ya kobikela. En tout cas idéologie okoto oyo eza kitoko lilo. Mercredi, ezalaki ne tour ya ultimatum ya Nations Unies contre ba force négative pe bolandaki lisusu M23 ndenge e boyaki ultimatum ya ONU pe bolandaki Lambert Mende Omalanga ministre ya communication pe média pe porte-parole ya gouvernement hier yambaki honorable Zakari Bababaswe na Pius Mwabilu. Na cadre ya olukaka makambo okozwa noko boyebake mission onusienne na ba République démocratique du Congo et utaki kobimisa communiqué moko depuis mardi 30 juillet 2013 pour na kopesa ultimatum ya 48 heures na moto nyonso azalaka na arme à feu, c'est-à-dire mondoki na bagoma wana pe na ba localité nyonso ezali situé na nord ya ville volcanique ke ba déposer yango sans discussion ti na suka ya masolo na 16h ya jeudi 1er août 2013. Balobi ke oyo tout akoboya kosundola mondoki na délai oyo bapesi bango akozala considéré lokola récalcitrant, c'est-à-dire motomato imangongi. Donc bakomona ye lokola menace moko ya terrible pour la population civile oyo esalaka etinda mission onusienne na RDC kokamata ba mesure nécessaire bakisana oyo ya force ya defote elongo na force neutre ya MONUSCO po na kokitela batomboki yango de façon que babotola bango tous les mandoki sans autre forme de procès. Kutu balobaki lisusu ke décision oyo pe ezali pona koimposer zone moko ya sécurité na kati ya région ya Goma pe ya Sake ezala ata pona ba groupe armé nyonso lokola ba M23 ba mai pe ba misusu ezokipe nango motote tout le monde à laquelle il faut bato sama solo ya désarmement, démobilisation, pe réinsertion sans perdre une minute souka jeudi le 1er août 2013 na 16h ngingo rebelle oya kosala motu makasi noko matalie parce que
ekokoma likambo ya kota koli oleli olela yo na nani ki a dit que ekobalokela bango te tozotalela tozozimele ndenge bafrançais balobake chasser le naturel il revient au galop ezali ya solo noko na ngai mpo na bino boyeba ke ultimatum ya 48 heures oyo ba Nations Unies epesaki na ba oyo nyonso basimba ba arme à feu c'est-à-dire minduki kuna na Goma pe na bamboka oyo eza na nord ya ville oyo ke kobanda mardi 30 juillet 2013 ti mokolo ya jeudi 1er août 2013 na 16h ngingo il faut que moto tout atika arme na ye ezala pe pona ba groupe armé ya ba rebelle ba M23 ba mai to pe banani yango il faut bato sa désarmement démobilisation per insertion soki te force neutre ya MONUSCO ekokitela bango pe ekobotola bango bibundeli nyonso bandeko babolingo lokola koloka ba M23 balobi ke bakoyokela moto te bakotosa pe ultimatum ya kopal wana te oyo ekoya eya nango soki oni na ba force neutre wana balingi ke einda bazana bango pre ya koyindisa kokamwa yango tumituni boye awa ko M23 baboyi na bango na motema moko koyokela pe kotosa oni bakoyokela pe bakotosa nani ekoyeba na soki entre oni na ba M23 nani azali ko diriger mokili tuzotayela tuzozimele noko nani tomoni te ndenge balobake soki moninga asali kama malamu ndima pe kumisa yango parce que na mokili ezalaka nde tour à tour yango esalaki ke honorable Pius Mwabilu président ya groupe parlementaire Terre d'Avenir elongo na honorable Zachary Baba Bassou les députés sans frontières et opérationnels rapporteur ya Terre d'Avenir avec ya pata idéologie bakutana na ministre Lambert Mende Omalanga ya ministère ya média pe nouvelle citoyenneté na kabena ya Mosala de façon que ba transmettre message de bango ya ba félicitations ebele pe ya encouragement na gouvernement matata surtout na mokonzi mboka na biso Joseph Kabila Kabange, fils de la paix, pour un bon comportement, il va faire des sénateurs Bitumba paix, na initiative oyo ya ba concertation nationale. Le grand Lambert Mende Azali, porte-parole au gouvernement. Message au coin d'Anzelate. Tu es comme on a porte-parole au gouvernement pour transmettre ba félicitations à Bisso, na commandant suprême pe na FARDC Mobimba pour na musalo ba sa mikolo. Yami balé, tu es équipé pour tobeta masola concertation. Invitation ezali inclusif ndenge balobi eza inclusif c'est-à-dire que mutu tout à cause de invitation mais oya royate pour qu'on a toki kobeta masola cohésion nationale yango loko toyela awa et puis tozana sengo na ba réponse sur ministre pesi biso et réconforter biso et puis victoire diplomatique de le boeto États-Unis a lobby clairement donc diplomatie ezo tambola oyo président de la République na premier ministre bazako tient en place ensemble la ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. Simonango, ministre Lambert Mende Ayambaki Jean-Pierre Onema, Oyo Azali présentateur ya émission Écho d'Europe, Oyo na RTNCD ndenge ekoisi 10 ans, pe ba betaki biso masolo na oyo etali signal ya RTNC na Bampotoville. Oyebiki nazalaka représentant et correspondant officiel ya RTNC na mokili ya Poto. Tant que ministre a salaki mobembo na en Suisse azwaki ba initiative ebele to solola ki mingi alors lelo na yaki parce que coïncide na anniversaire et émission na ngai Écho d'Europe où lelo est totalisé 10 ans yango na yeko sala mon rapport na mokonzi et puis total ensemble makambo eza koleka na niveau ya signal na biso na poto. E bongaka nde boye noko mosala ezomonana ingeta jeudi bolandaki constat oyo journal télévision lingala facile esalelaki bino sur ba cimetière na ville province ya Kinshasa bolandaki lisusu délégation ya Direct TV na cimetière ya Benteke pona kokanisa chief Milambu na Sele Chilenge pe bolandaki kala ingangu oyo ebotamaki na ba cimetière mokolo yango bolanda. Et si eyebana nango que le 1er août ya chaque année ezalaka nde réservé pour la fête ya ba parents
et kabwana na deux parties. Première partie ya avant midi ezalaka pona ko kanisa ba parents oyo basi bakufa bandeko ba ami pe ba connaissance nyonso oyo bakota na repos éternel. Et bongo na après midi la deuxième partie nango ezalaka fête réservée pona ba parents ndenge bana ba sepelisaka baboti na bango. Pona yango mokolo yango bato bakende ba cimetière ndenge na ndenge pona kolongola ba matiti oyo bota botaka pembeni ya ba tombe ko kombola ko rependre ko déposer ba chef de fleurs ko lakisa bana esika bakunda bakoko na bango ba parents pe ko sala makambo misusu ya ndenge na ndenge lokola awa toza vraiment na kati ya cimetière ya Gombe na commune ya même Kombo awa na kini ya ba République démocratique du Congo bandeko babolingo oyo tomonaki en tout cas soki okamwete seke oyebaka no cimetière oyo te kasi lelo batombo misusu ekoma abandonné misusu kutu ebukana lokola oyo serke yango yo vraiment ezomona na polele et pourtant ekoki jamais kozala bongo au vide nyonso oyo tomituni po cimetière ya Gombe ezongela propriété nango ya kala ezosenga vraiment nini ebongo na cimetière ya Benseke mawa tro nzela pona kolekela ezalaka te bato monde emonaka pasi ni ata pe leka na yo parce que moto yango asi akoma ne mabele kala ta lokola awa batimoli mabulu ya sika po bakunda lisusu bato mais avec quel caca et pourtant koto na cimetière oyo bakosi okunda bato te awa noko respect de mort ezalaka nango te mais bandeko basala nini bakende kaka bongo matiti ebota ibele ba oyo kutu bazoluka esika bakundaka ndeko na bango mais elle est la fin toujours bandeko babolingo tango tokomaki na cimetière ya Kitambo même situation bureau kutu oyo ezalaka awa ya administration ebukana nango kala batu de gauche à droite bazotelengana mpona koluka batombe ba oyo bango pasi na pasi matiti kutu koloba te awa vraiment so osali chasse okobomata ba 10 antilope tango tokomaki na cimetière ya Kinkole pardon vraiment esobe ezonga nango normal batombe nyonso ebunga bafamille misusu bayaki ya banda tongo ti ba 14h nanu bamoni esika batikaka ba oyo bango te heureusement ba oyo bakunda bango pemena nzela bango nde base retrouvaki facilement puisque pemena nzela matite ekomaki penda te kokamwa naye po kosoigne nanu probablement tombo ya papa na nga akufa depuis 2007 naye po nana honoré na l'accès bolingo oyo toza nango toujours bana ya tikaki mais ce qui est déplorable c'est que état oyo tokuteli cimetière na biso ya Kikole vraiment gouvernement il faut asala l'effort bato oyo oyo bakengelaka cimetière bato hotel de vie basoigne yango po toyebi te bambongo oyo tofutaka na porte ya raya nini bambongo ya mabulu tosombaka ezaka ya nini po cimetière tomo mosusu ebukani eza na place mpo retrouver tomono facilement il faut sosu bato bandoluka toye mpona bolingo tozalaki nango envers bato oyo tozalaki na bango dans l'air vivant l'apôtre David Mukeba nda eshomi raison pour laquelle en tant que mosali na Nzambe c'est pour ça toye awawa mpona kotia mwa propre vu conjoncture mpe ya mboka bacimetière ekoma abandonné bakonzi ya mboka na biso toyebi ke révolution de la modernité vision chère na chef de l'état ezoboya pena makambo ndenge oyo bosala makasi po ete bacimetière na biso ezala place moko vraiment ya respect ezala propre kitoko ata après 100 ans moto azongi paluka ndeko na ye amona ye visiblement boye pasi pe mawa po bazwa zero te délégation moko ya bagent ya Direct TV conduite na rédactrice en chef ya Chiluba Facile Henriette Kumakana ekendaki kotala eta ya batombe ya baoyo ya bango bakota na repos éternel lokola Chief Milambo 520 giga extraterrestre oyo azalaka réalisateur ya Lingala Facile PCL Chilenge reporter ya Chiluba Facile awa na tombe ya Chief Milambo na nouvelle cité Mbenseke babandaki na prière dépôt ya bachef de fleurs pe na ko renouveler peinture après bakitaki na cimetière Lotus terminal esika sele Chilenge ya koma sima ya prière dépôt ya chef de fleurs pe ya koti ya peinture ya sika arete Kumakana Elisa Kilokole. Le 1er août, journée oyo batu nyonso bazokanisa bao bakufa na yango biso bana ya honorable Zakari Bababa so bana ya Direct TV toye délégation pona kotala ba cimetière ya bandeko oyo basala na biso musala. Donc au nom de l'honorable Zakari Bababa so toye ko rendre hommage
na Chief Milambu tolekaki na cimetière ya Mletseke bisika bakundaka Chief Milambu so bomoni ba générique tango botalaka ba générique ya Kikongo Swahili Chiluba Lingala facile ba générique wana elekaka eza œuvre ya Chief Milambu ndenge balobaka les artistes meurent mais ba œuvre na bango etikalaka toye lisusu awa na cimetière ya Lotus pona kokanisa sele Chilenge oyo boyebi très bien azaki reporter ya Chiluba facile azaki osala ba commentaire bien ba commentaire na ebino nyonso bozaki osepela nango azaki mutu moko azaki na ba expérience ebele azaki otia ba mungu ba pilipili donc commentaire na ye mutu nyonso azaki osepela nango so boyoki na ba commentaire na biso justement Benadiani effectivement eza sele Chilenge mutu abandaka na biloko wana donc aza mutu moko atika biso na ba souvenir ebele na kati ya rédaction ya Chiluba facile jamais tokobosana kaye bomoni misala ya malamu basalaka na Direct TV pour na servir RDC yango nde esalaki ke Direct TV avec ye moko DG nango honorable Zakari Baba Basso le député sans frontières et opérationnel bakanisa ba oyo bango parce que misala bango ils ont continué koloba tibalelo tokobosana ka bango jamais. Kala technique ne tombera jamais. Boye bakena cadre ya journée de mort cimetière à Gombe e yinda kina ndenge ya kosakana te kala ingangu ya ndenge na ndenge salemi awa neti ba mama ya mbinzo bango pe barataki te tala ndenge bazalaki awa ebele mbinzo na kwanga na ndenge ya kosakana te e bongo ba jeune garçon oyo batekaka ba fleur bango nde bazanga po bazwa zero ba fleur ete kama neti na filme he bongo na mopanzi bana ya chope bazalaki kaka pona koteka de façon que ba famille ebele yaki pona kobongisa ba tombe ya bandeko na bango kotia ba couleur e bongo ba sirer bango pe bazanga kite soki kaka sapatu na yo ezwi poussière moke mbala moko bazawana mobimba ba sire yo pe sapatu ezongi kitoko ba photographe pe bazanga kite idéologie ya photo minute bakangi yo mbala moko photo ebimi kasi boye bake copie ya kokomisa bakombo na bakroix boye yango pe ezanga kite donc cimetière ya Gombe lelo eyindaki tango bamisusu bazolela koto yo kala ngango ezobeta madada na ndenge ya kosakana te. Vendredi, tolakisaki bino ndenge président Joseph Kabila Kabonge ya République démocratique du Congo aposaki bongo première pierre ya projet ya immeuble ya gouvernement na commune ya Gombe pe bolandaki lisusu conditions de vie na cité Kindimbula na commune ya Mongafula bolandaki lisusu ba star oyo bako agrémenter cérémonie d'ouverture ya Fiette 2013 baebani déjà pe bolandaki ndenge ba Léopard Junior bazwaki mbongo ya ba frais de mission na bango oyo balobaki que ba autorité a fait kofa ba melaki bango kasi bazwaki mbongo yango avec impact na idéologie bolanda. Révolution de la modernité toujours en marche parce que ekokweyaka jamais nos corps. Boyeba que vendredi à l'idée août 2013 et yindaki mabe a na commune ya Gombe na kini ya ba République démocratique du Congo poète yemo konkolo vision Joseph Kabila Kabange fils de la paix chef de l'état ya RDC avec un partenaire idéologie akitaki et sika bakotonga mo bange na immeuble ya 11 niveaux na kombo ya immeuble du gouvernement oyo ekovandisa 8 cabinets ministériels awa entre boulevard du 30 juin et avenue de la justice pembeni ya immeuble royal na présence ya membre ya gouvernement pe ya ba autorité ndenge na ndenge mokonzi ya mboka na biso asalaki pose ya première pierre de façon que ba travaux ya kotelemisa immeuble du gouvernement oyo kobetama na ba normes internationales na ndenge ya dada encore que révolution de la modernité ezali wana pona kokodisa mboka na biso na molongo ba pays émergent ndenge le raïs alelaka yango lino butu moi po mboka na ye eza na retard la makasi modernisation et comme ça kibatu ya esengo pe ko kamo ezali que chef de l'état ye moko abetaki makolo avec na pembeni na ye premier ministre Matata Pono Mapon Augustin pe honorable président ya Assemblée nationale Aubin Mina Kunzala Njoku avec un parti d'idéologie ti na résidence na ye lokola ba kinois balingaka bongo et sala bango ba jiki jiki ba sepela ebele parce que ba monaki en live mokonzi na bango ya jeune oyo atonda ba boule ya deux fois te pona mboka na biso ekenda seliboso noko na oyo ya boye
construction ya immeuble moko moderne esika 8 cabinet ministériel ekozala mpona koevitele bacongolais embrouillement ya kolukaluka esika baministère ezalaka oboyi mpe yango noko ndimaka mpe baninga olobi nini naloba nini nalobi ndima oyo mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange azali kosala ingeta bandeko babolingo boyeba mpe bokanga ke soki bokomi na route bypass surtout na triangle eke bolandi nzela ya université ya Kinshasa ineki na mokuse bokozala mobimba na kati ya cité Kindibula awa na quartier Mama Yemo na commune ya Mongafula likambo ya esengo ezali ke population bamipesa mobimba na nzela ya bilanga pêche pe élevage ndenge ezali boye ekenda ti na zamba ya monastère côté oyo bazana ba parcelle ya minene me ba moyen ya kotomba ndako ya Gaillard ezalaka te voilà pourquoi batonga kaka oyo ya boya mike ebongo na kada komona loin ba parcelle na bango nde ebongwanaka bilanga mais pona koluka fumier bakendaka mosika pona koluka matite po makasa pona kosala elanga pe kolona malamu bapanzaka nanu matite yango boye après balonaka bandunda bongo sima ya 5 jours bayaka kozwa lokola irim oyo ekolesaka ndunda sans oublier NPK pona vitamine ya ndunda sima ya kosala solution babwaka boye ndenge bozomona après 10 jours ndunda ekolaka pe balongolaka yango pona consommation awa na bapapa bamama pe bana bango tu bamipesaka na mosala oyo pe baza na expérience ya 2 fois te na oyo etali mai pasi pe mawa basalelaka kaka mai oyo ya kalamu mpona misala nyonso bazanga pe passerelle mpona kokatisa lisusu bazanga baekole courant électrique SNEL kutu ezalaka te ata population yango ezalaka moke souffrance nde eleki ebele ya grave lisusu ezali po ete bazanga baarrosoir bagraine baengrais chimique mpe biloko misusu ya mosala voilà pourquoi na nyonso wana baleleli ministère ya agriculture de façon ke atalaka na bango ndenge Copemaf ezalaka kosala kala na ntango ya deuxième régime za kopesa bango bacrédit mpe biloko misusu de façon ke basala mosala oyo kitoko soki gouvernement matata efungoli miso etie mpena mayele esungi population ya Kindibula en tout cas vila Kinshasa ekozanga ndunda te ekozanga aubergine te ekozanga biloko ya kolia te mais na cadre de la révolution de la modernité botilango mai ya peto botilango mpe courant mpo baza batu ekola batu nyonso ingeta soso eleli batu balamuki di ONG Génération Consciente ebengisi bino na cérémonie ya ouverture ya 6e édition ya Festival International des Étoiles mokolo ya samedi 10 août 2013 na 21h juste na parking ya Grand Hotel mokolo yango ekozala nde fete mpona baafrikain nyonso na bastar lokola Jacques Koyo ya Brazzaville, Dodo Miranda ya Angola, Tanja Idemba mpona Mauritanie, Mali, Guinée, Yvonne Chaka ya Afrique du Sud, pe parrain ya 6e édition JB Piana Papa Chéri bango nde bakobeta musique avec impact na idéologie ebongo mokolo ya dimanche 11 août 2013 engaye na 14h ekozala ne musique chrétienne avec Mama Lydia, José Ndita le showman, Pasteur Atoms Nasser Nadej, Sœur Belle Aniele ya Braza, Mama Godé Bondembe, le Tumbishai, Frère Moïse Matuta, Mama Siska Doudouline, Jacob Mukumbi ya Katanga, Mama Micheline Chabani, na Frère Marius. Ekozala nde opesi mbwa boyi na ye kutu mikolo elekaki tolakisaki bino ndenge honorable Zakari Bababaso le député sans frontière bakiselaka ye biki rouge ndenge akendaki kofélicité honorable Serge Kayembe na ndenge azali kaka kobunda mpona kodéfendre culture congolaise. 6e édition ya Fiat 2013 ekosimba di ingeta ndenge balobaka lokuta eyaka toujours mbangu na ascenseur mpona koambrouye bato pe vérité eyaka nango malembema na escalier de façon ke mboka eza na kimia ezali ya solo noko na ngai mpona yango boyebake vendredi ya le 2 août 2013 badirigeant ya FECOFA
babengisaki bajoueur ya équipe ya Léopard U20 football awa na siège na bango ya commune ya Gombe mpona kofuta bango bambongo na bango oyo batelelaka makele ebele na bachaîne ba télévision ke Fekofa emeli bango lokola gouvernement na biso misi mbongo mikolo oyo yango mpe Fekofa esotaki na occasion ebengisaki bajournaliste de façon ke bamona ndenge bakoremettre à chacun tsweke na ye kolandisa maposa bango moko bajoueur ntango azwaki maloba vice-président ya Fekofa en charge ya bafinance Bobo Bondembe nsomi ya bamongo apesaki nano bango toli mpona koloba ke bakebaka na biyoka-yoka soki baza na posa ya bainformation ya solo-solo Fekofa ezali wana mpona bango tosala baréaction moko oyo toyebaki vraiment information bien te ke nde toleka liboso mbongo na biso fédération aliaki yango or ezalaki bongo te fédération aliaki mbongo te mais ezalaki nango ke mbongo nde ebimaki te lelo sikoyo mbongo ebimi fédération apesi biso mbongo na biso donc batutu oyo bayokaki bainformation wana bien te balimbisa biso. La vérité reste la vérité biso tozalaka baparent bajoueur soki mwana asali mabe fo ogangela ye togangelaki bango et les enfants bango mandimai mabe basalaki tobayaki mokolo l'état akobimisa mbongo bakozwa puis comme l'état ebimisa mbongo omoni bazali na bandako tobengi bango boya kozwa mbongo et puis bazwi mbongo na bango dossier na bango esalaki makelele mingi si topesa bango na absence ya bato enge ezala bien te fallait quand même que bato bayokaka ke bajoueur bazwa mbongo te et puis gouvernement asassurer quand même aussi que voilà les joueurs mbo tobimisaki bajoueur bazwi. C'est pour cela qu'il fallait qu'un TV pour que tu te non. Ah, bana balobaka, fait qu'on fasse baïk mbongo bimagité. Ah, ce que peut le quoi mbongo bimi, fait qu'on fasse peu après si bango badron na bango et à mon âge totalement cérémonieux. C'est vraiment na cadre familial. Noko, oyo ya boye fait qu'on fasse uti ko sala. Oboyi pe yango. Ah noko dimanga pe baninga. Samedi, Bolandaki Alain Moloto, Ndenge akufaki depuis vendredi 2 août 2013. Pe Bolandaki dessous sous biographie à frère Alain Moloto. Et bon rubrique à image du jour. Ezanga, Ponanyango, Azwa Zéro. Shalom, ta gloire éclaire tout mon être. Après, Makambo, comme à Kibiso, on a Mumbai. Je crois que c'est encore un autre baoba. Moni ba musique kebele otobanda koyemba tendance mingi zalaki kaka lingala mais aller molota mimi français belé. Ça veut dire à zu musique na biso et quatre ici ba frontière, ma pays francophone presque nyoso. Moi je crois que ça perte. C'était comme le loambo de la musique chrétienne. Azaki parolier moko makasi et puis c'était un bon coach, il savait comment me coacher bato mususu na nini na liboso mais dans tout ça, tout comme ici, parce que Nzamba a péci, Nzamba a azu, et puis Alain Moloto a cueilli, Atigi m'a livré, Atigi m'a nebelé, Aboti m'a nebelé, Bafango Moulaja, Batom, en tout cas, Tokolo Bakende, en français, un succès sans successeur, c'est aussi notre forme d'échec, mais ça ne concerne pas Alain Moloto, parce que lui, quand même, derrière lui, il y a beaucoup de gens qu'il a laissés, qui peuvent, n'est-ce pas, continuer à élever le nom de Jésus. En tout cas, na Kombo Nanga, na Kombo, ma musicien, chrétien, il y a Katanga, en tout cas, mes condoléances à la famille chrétienne. Alain Moloto, je crois que les Malouba, on a zaki je crois que pourquoi les nous awa, pourquoi awa, tu as déjà un programme, d'ailleurs, tu as un programme, tu as des cas sous qu'on a pour y être saban en millions sur mer. Pour le moment, pas de mazo qui n'est pas na Aipanaye, na Tres Naye, on a na Jamaïque, Bélé Baébi, place Wana. Nous sommes vraiment pour la coller là. Où il y a des papa vraiment il a fait un grand travail. C'est pourquoi sur la terre, ce qui aux anamou qu'il faut laisser ma trace il y a bien parce que ma trace ou anandé qu'on l'a que moto ça y a empreinte moko ya bien. Vraiment que Dieu soit loué, nous disons merci à l'Éternel. Merci. Shalom, ta gloire éclaire tout mon être. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Moto mokili mobimbe zali kolela lelo kombo na ye Alain Moloto abotamaka na Kisangani le 27 juillet 1961 na province orientale azalaki mwana ya papa Moloto Evariste ou azalaka militaire pe ya mama Bikoka. Papa na ye azalaki originaire ya Équateur, pe troisième ya famille ya 15 enfants.
Alain Moloto atiki bana mine ya mibali mibale pe ya basi mibale pe azalaki marié na madame Christine Tchabou. C'est dans ce que tu es que je trouve ce que je puis. C'est dans ce que tu as que je vis ce que je suis. Si les signes pouvaient traduire et si les mots pouvaient tout dire, je t'aurais peint le tableau d'une existence avec en toile de fond les couleurs rassurantes d'une vie restaurée. Je t'aime, Seigneur. Asala ba étude primaire na EP cycle d'orientation na Lubumbashi na professeur Katanga, ba humanité asala ki yango awana Kisasa, pe ba étude supérieure na ISC. Abanda carrière musicale na ye vers les années 1983, pe album aliboso abimisaka ezaka na titre oyo Masanjoli. Liwa memeli biso ye na tango azali ko se préparer pour être abimisa album ya sika oyo batu nyonso bazali ko zela pour être basepela. Nazaya Yesu na botama na molimo mosantu na nzoto te o. Nazaya Yesu bomoi nange koma nango libonza ya Nzambe tata. Atiki biso akei tika ite molimo na ye epe mana kimia lingala facile eko bosanaka Alain Moloto ata mokolo moko te. Quand tu veux tout se fera. Compagnon de tout mon parcours, fidèle ami. Oh ngai afande motwa, oh ngai lambio moto na Nzambe na kote ya danse nazalaka deux fois te. Sikoyo bozwa noko yo bien basongeri lokola joker na makolo ndenge azopasola. Ebongo ya boye soki basengi ye affrontement. Est-ce que Journal rétro, il y a dimanche 4 août 2013 et comme il y a mais avant que nakanga dossier na kenenangai page rose journal télévision lingala facile souhaiter bongo bon anniversaire na Christiane Jeko, bon anniversaire na yo Ndeko Christiane Jeko, merci na yo Cédric Kalemba Oyazalaki bongo sima ya caméra, merci na chef d'édition ya chaque dimanche Gogo Yongolo, merci na monteur ya lingala facile journal rétro Kombo na ye Nathan Siata Gainabino. Rendez-vous lobby lundi 5 août 2013 na Kozonga Lisusu Awa pour nous présenter bino édition yango Kaka avec impact na idéologie. Nete seta milinga milinga ujabi nete seta Kozanga lingala facile ezali passe pe mawa. Bon comprendre que yalelo comme na suka tolo balisusu nini lingala facile esenzi mama na yango mokili mobimba journal kaka moko oyo pesaka bino ba information ya solo ba actualité ndenge nini mboko ezotambola zete ya Moïse oyo emelaka banyoka nyonso ya mike balobi wana ekosamba eza te yalelo comme na suka. Merci na bino pour la fidélité pe confiance kaka ndenge tolobaka botika la fidèle na lingala facile toko décevoir bino ata mokolo moko te. Ba mama ba tontine na mutu kaka ba plante pe ba mèche ya sensation gold pour la maison Darling ndenge tolobaka yango boko yoko kasi oyo erataka te oyo bozozela ekanga masolo coin si coin yango oyo bango kuna balali eza yango likambo ya pema produit chimique tofiniki bango maputa biso awa équipe nationale bakosa biloti kiji nga mpona lelo na pasuki